bato ya Kinshasa bao souffrir na niveau que ba misusu ba liaka te ba lola banzala. On peut encore comprendre que pas c'est memi mutinelo ko wana mais yo en Allemagne ndenge ni okoya ko braquer ba pauvres citoyens. Et puis ils ont la bato ba petit témoignage que na ba mort mususu na ba braquage mususu esalama mwana mwasi yo mutabeta bato masasi. Madame, yondo betinga masasi. Ngala beti mutuke masasi, babotolinga mjou munduke plastique ango. Botala ita pa na bango. Ngala beti mutuke munduke. Est-ce que maman qui mutabraka ibino nani? Mutabraka ibino nani? Je vous précise, une femme mariée, Nabana, à Tiki Bango, je parie même que, bazala qui n'a mon bal, il n'est pas la casse. Moi, je pense. Comment on l'a mboka? Ok, tu fais des années. Oyebi côté qui passe na mboka na, tu vois matin, midi et soir combien on parle de la RD. Ndenge ni baoloka, baolobela dépréciation ezali na mboka. Ndenge ni bato bazo lukata ba te kata lupangu. Pour lobby que réussite n'est pas na poto. Au monique, oteza Eldorado te bande. Au boté graba mapangu. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci énorme de vos conseils, vos suggestions, pourquoi pas vos critiques derrière la caméra que vous nous faites derrière la caméra. Merci énorme de vos retours que vous nous faites. Feedback à moi, ce qui est copé propre, que Dieu vous bénisse de partout. Je suis très heureuse de revenir encore sur ce plateau pour vous présenter cette émission d'aujourd'hui. Il y a solo nazo mon na ba commentaire na bino nazo tanga ba suggestion na bino et ça la biso bien ba ope ba ozanga te ko benga biso. Merci pour vos appels, ça nous fait du bien et cela prouve à suffisance que vous nous portez dans vos cœurs sincèrement et cet amour est sincère. Vous êtes fidèles et votre fidélité indéfectible est prouvée à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Combien ils ont filé avec vitesse, que Dieu vous bénisse. Donc les madame vers 60K. Que Dieu vous protège et nous protège tous. Sinon, votre amour, et on est ça la force nabiso. Napesi nzambe na merci. Napesi merci na nzambo oyo akela likolo na se. Papa wazali ko pesa biso pema. Ba maman na ngai ya motema na ba papa na ngai ya motema. Napesi bino mbote. Maman Alice Land de moi-même. Napesi mbote. Maman Marguerite Bello de mon cœur. Je te dis merci énormément pour tout. J'ai dit merci à Chacha la maman. Flo Awa de moi. Maman Marguerite Bello. Je te dis encore une fois. Merci, maman Afi Maïmba. Pourquoi pas dire merci à celle qu'on appelle maman Zozona End. Maman Zozona End, la mère des opprimés. Maman Atonda Moté, maman Lam, moi, ça la rabana naïba bien. Koumar 13, na pesio pembo te sikawa piozali, vous allez kebele. Maman Gisèle Lembe, na pesio mbote ba ende konyo so ya ngambo kuna ya TikTok. Mbote na bino yangoyo, entre autres, Simba, la diva, boza ebele. Boza tellement énorme. Que Dieu vous bénisse de partout. Zamba accompagné bino na nyoso. Vous allez koyeba ko sala pe vous allez koyeba ko préparer. Nazongi lisusu lelo pona robetela bino moi lisolo to mekanu un peu ko solo na bino ensemble. Ouf! Kinshasa baby. Nous devons dire que Kinshasa n'est pas la moto. Normalement, pour un Quinois, on lui donnera le droit, on lui accorderait le droit d'aller voler. Pour nous, c'est une moto et la Kinshasa beaucoup kate surtout na dollar et maté kitio. Et aussi ça va tout mailler. Mbongwe ba na tout sens té. Donc comprenez que ba bomba ba mbongo na ndaku. Mais ce qui nous étonne et écœure les gens aujourd'hui, de voir, depuis un certain temps, instabilité, insécurité étonnée dans Mboka Congo. Et ça, la maya misu na misu. On se croirait dans Mboka Moko, na évité, Mboka Kuto ezali organisé. Attaque au braquage, on ça la marisala malheureux à Congo. Il y a bis ça la bêtement. Je vous rappelle qu'il y a pas un mois, moi j'ai vu à Lupin. Makambo e koma ki na Upen et kamusa biso na 10 heures braquage et salam 10 heures ya moi une fois la télé mi na bina question ba shawarma ndenge za la kaka na fana ki na ndako journée mobimba vers 18 heures je descends à Upen na commis juste vers l'arrêt kaka na église à la borne. J'ai voulu mais c'était du je n'avais jamais vu ça. Toi rator tout la mutu ça va le capes au côté là. Nyoso wana ndeo to comment vivre na Kinshasa. Na Kinshasa soko bimi ozongi et ko zu problème te. Et ça nzambe lokumu parce que nzambe na tielo bo repose ma bête. Po biso to comme la biso braquage à temps et à contre-temps.
Et on se demandait, on se posait des questions. On condamnait aussi l'État parce qu'on a vu les gens être libérés. Dans des conditions, tout le monde a que, bangonde bazaki cité na ba braquage, armée et tout ça là. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que na ba braquage et salama qui dit bosso, na ba vent et ba braquage, parce que moi, on a la victime, hein, il y a enlèvement. Au bas enlèvement, na ba quête. Moi-même, j'ai été victime de ça. Dis donc, ma première loi, ba victime. Ba bête na boutique na habillement et quoi, hein, du côté local. Oti leo na ko zongisa na mpe. Na nde dollar e kendele. Na bomba le mbongo na la zongisa, mais na moni sous ce quoi il sous. Au dollar et quoi. Donc, Nami Touni, est-ce que le fait de faire la justice publique, au Ezo Salama, au Tozo Monarani, ba Osambi Sabato, yango nezo pesa ba sous posa, ya roya ko kota na braquage, to bazomi lobela na kati na bango que non, to moni ba faiblesse na kati ya jugement oyo, alors biso ce que troya na moteur de la sika. Bana poto, toyebaka kala. Bazalaka bana poto soka ye na famille. Bino se boya ba liste ba problème na bino. Bien sûr qu'il n'y a pas, je n'emballe pas tout le monde, mais il y a seul ton dimi, il y a seul qui pote comme il passe. Faut pas toi comme où ta pote ba rosa braquage, ba to ba ta la film hein. Boto la na mikambo somo pe ya mawa ça la million na tong. Depuis un certain temps ça s'est raconté hein, au milieu de gens que nakati ya population na biso ba braquage bande ça na ba lemba na ba matete ainsi de suite bande ba il y avait toujours une femme qui était claire parmi. Or Hortense Porsche azaki ne wana. Et puis Hortense wana na ba compte tata misato. Quelque part na compte, s'il te plaît Elvis, si tu es d'accord avec moi, permets-nous de voler un peu avec ces images, toi avancer na nous matisa baninga na prière ba mona na Hortense na ngopesa prophétie na kati ko teya ozongi singa bongo sikona tela bango ye moko ninga zo teya batu sikoke awuti ko yiba tela biso nanu extrait oyo ya ndenge nini ateya ka lokola mama pasteur na ba réseaux sociaux bino mbondima etalaka ba vie na bino na ba pasteur moko boyebi mutu na makolo te bomona ye l'église te place ba matisa ye lokola ba ordonner pasteur ezalate. Allez-y faire ça, vous allez comprendre, vous allez lire l'heure. Elvis matisa biso na mangenge ngete ketala nanu mama prophétesse bongo tozonga si matoy ba olobela. Mbote na biso bandeko. Awa bozomona ngai awa na tongo na lamuki. Photo na tieli bino ndenge nazalaki 2 mois passés. Lelo nazo laksa bino gommage na ngai na mafuta ndenge ezolongola batampo. Awa na bandi siko première étape. Nazo masse yango elongo bimba très bien vraiment. Place nyonso oyego zana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampo. Massé yango bien vraiment et kota vraiment aprotika ngo 5 minutes 8 minutes. Bande konangai recept oyo eza tellement efficace. Sokotie tembe yaka komeka na 1 mois na 2 semaines. Ata tampo esalaki yo 3 mois, 3 ans, 20 ans, 40 ans, 10 ans, une année. Na recept oyo soko landi kaka système na kopesa yo. Elvis Nao, la biso lokola image. Je crois que vous avez vu ensemble avec moi. Vous avez découvert encore une fois. Criminel, Masarama pasteur. Mais ce pays, les gens se foutent de qui là? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pour que Batuba Koma lokola Nzambe Bakoma c'est ba jeu. Namboko Bakoma Nzambe lokola Maseki. Là, elle était en train de prier pour le jour. Pour que braquage n'a rien la prochaine. Mais elle est canadien. Et puis une femme mariée. Je vous précise, une femme mariée, Nabana, Atiki Bango, je crois, je parie même que Bazalaki na mobile n'est pas la Katiwan. Moi, je pense. Parce qu'il faut vraiment passer la peine étude ya malamu. Donc, bateau, bazo kende poto. Au moins, il place on a eu ça va te belé que normalement, Congolais na kindoki andimo mususu. Baninga, Rwanda ka obiso to bundaka na bango. Les gens partent, la diaspora rwandaise prennent en charge certains enfants orphelins dans Mboka na bango. Pas seulement là, basana ba guichet ba sala oyo wapi batindaka ba jeunes baya kotika ba projet na bango où la diaspora finance ainsi que l'État. Lisusu soko moni bana babimi po baketanga na poto bakendaka penza kotanga tango bazongi baza main d'œuvre pour na mboka na bango évoluer.
ils permettent à ce que leur pays évolue. Mais ce qui est bizarre et étonnant, écœurant, même je sais pas, c'est dégueulasse quoi à la fin. Comment ok, tu fais des années. Oyebi kotiki passe namboka na yo. Tu vois matin, midi et soir combien on parle de la RDC. Ndenge ni la dépréciation ezali ya namboka o. Ndenge ni batu bazo lukata ba te kata lupangu. Po alobi ke réussite na eza na poto. Omoni que poto eza Eldorado te bandeko. O bote karaba mapangu. O elobi nango papa moko alobi, botika lupangu a famille evanda kimia. Po poto koma pasi. Bomoni ke poto eza Eldorado te. Donc moi na poto akenda sala bane. Ye sikoyo ba cible na ena champ na ena d'action. Oya moni a rozele la mbongo. Eza biso moni kota la film mingi. Côté mimi. Donc olo kende na libanda. O acquérir ba savoir. O ajouter quelque chose pour cause utile na société na yo. O yata ko fondé sur école de formation. O yata na ba investisseur. Ba yata ko investir na mboka na yo. Mais ça c'est pas le cas pour toi. Yo c'est décidé ba ndeko na onde oyo ki sa bango passe. Parce que on vous a vu au côté là. Kaka au banque te. Même les boutiques mora pharmacie à bateau était kaka ya congolais ya ndeko na yo congolais était kaka nango mingi na kwa moko ya Kinshasa bino bozi bo fandeli yango bo vandeli yango coussin botindi na bateau ora botindi na bateau bateka libosa pharmacie pour otala erni ba fongolaka erni ba kangaka bandeko na bo keba na ba mama ebele bateka ba mapa bangu bo vandaka bo subitement mutu moko abotami abandi koteka kana kwa na bino. Allez-y vérifier qu'est-ce qu'elle fait. Là, nous que Azawana nde pona moyibi. Donc, baye, na voiture, bazaki 6. Na moto, bazaki 2. Baye, ba koti, na banque, en plein jour, s'il vous plaît. Et puis, à lobby, hôtel na bango za na lingwala. Elvis, ils ont la siko, place ni azo sala témoignage, place au Bakangi, moi na moitié au Hortense, Porsche. Dis-moi, Honorine. Honorine Nani. Porsche. Porsche. Na banque. Na sala kuna na banda kuna. Uvana na banque na Robank. Allemagne. Uvana Allemagne. Ah, est-ce qu'on a banque yo kota pona nini? Na kota na banque, na kota kuna ménager te ba comprendre sur ma na lobe na madame na dabe quelque chose fait ça mbongo et là pour na mabete après ba zéro mabe ba kanisi na lina boma. Bongo ba soda ozo beta masasi na kati yondo yakila bongo. Na beti mutu te na ba mutu. Na tuni ba soda o yo recruter ki ozo bango ba soda wa ya initeni. Na zi ba soda mo te papa. Ba soda o bozala bango na kati ozo beta masasi ya initeni. Na yepi ba soda te bangai. Madame, yondo betinga masasi. Na beti mutu te masasi ba botolinga mjou mundu ka plastique en gros. Botala eza pa na bango. Na beti mutu te mundu. Est-ce que bomona ki mutabraka ibino nani? Mutabraka ibino nani? Ngai na beti mutu te. Maman nda kota mundu ki mutaliboso. Bongo ba soda musu akota ina bongo zala moko. Ye kani mtakota ki. Bongo masasi bano beta na kati. Keche mbango tira ibanda moko. Bon, keche tira ibanda. OK. Na yaki na keche te na yaki na moto ngamo. Ça. Hôtel aux ventes des actes. Hôtel eza na portable na ngata ba botolinga portable. Hôtel aux ventes des wapi. Eza na matongi mais adresse nyonso eza na portable. Atuna yo. Na matongi papa na. Pesa adresse. Na yebi te papa. Na place aux ventes des. Na yebi ndenge bakendaka mais adu. Na moto. Bon na kata banque comme ndenge. Na moto. Il y a accompagnement comme que qui m'a comme que non mais na posa ka yo kwa mbongo pona yenda ko monta ko yenda ka mena zina tina ngana kati na lo ngina ko tape mama akangana ko tsina na plastique wa ngondika plastique wa tina muza kini bezala kitaka pona ko bengi bai bangi sa mo mais pona sala maite apona bangi na ngo te no uzaka ka yo moko to buza ibi na moko na uvandi wapi na matongi portable na ba boto ngana nyana la adresse ba komela apuna na place oyo bakangeli na banque wana par rapport nesiko vandi eza musika te hôtel wana ovandi ça fait combien de temps depuis samedi ata kombo ya hôtel oyebi yango te
yango na oloba papa ngai na banda na Allemagne nasali 3 ans na Allemagne nakenda na aja seta nayekaka mpo bana na nga baza na danger na nga na 4 bana mayele sukenga na bitelema mboka kongo eza mboka na nga nakende kaka nasala nakotisa esprit mpo na kosunga bana na nga nayaki mpo na koboma motu te ndenge naza boye nayaki na nga mpo na koboma motu te nalakisi kaka bango bakanisi bala moko nga na bina bomba bakomobanga bakomokima bapesi balobi mbongo yango soko vitwaka nga mpe nazwi kaka na kotisi mbala moko ata lisasi moko ebeti te ebeti te nga munduku eza te baza nango ya plastique papa bombongo yango sikotan ozwaki bazwi mbongo nyonso bango moko basodango bavion bakimi nga naza na posa ya koyeba esika yo ovandi hotel wana banda samedi kombo ya hotel ezali hotel matonge nde place nayebi ville na matonge Après, il est quartier Matongi. Oui, na quartier Matongi. Si tu as besoin, on peut s'en appeler, on peut s'en appeler, adresse, pas vu na porte. On peut s'en appeler. Comment le villa est Honorine? Honorine, papa, s'il te plaît, n'a pas s'il te plaît, ça n'a pas besoin de ma porte, nous autres montons. Merci beaucoup, Elvis. Donc, boyo kaye aoloba. Donc, azara na lingwa la ka awana. À 0 mètre. Donc, azo linga kotanga kombo ya hôtel na été. Place ya Fanny. Pendant que hôtel wana, il faut bakende koyeba ko sala, bakende ko saisir yango pour raison d'enquête. Il faut tika ko sala parce que apparemment ça héberge les criminels. Il faut siko batuna. Ah Seigneur Jésus, mutuna ngai nzambe, nzambe yoka mamboko. Il faut batuna bango batenu na ba minduki wana basimba wana bazorango wapi. Parce que ba travailler na bato ba na Kinshasa. Et puis, ils ont un petit témoignage que na ba mort mususu na ba braquage mususu salama. Moi na moi si o mutabeta batu masasi. Eza. De yo wuti Allemagne. Oye Kinshasa, obo mabandeko na yo. Pendant que ba allemand esika ba yamba yo, ba paya, lokola mupaya, ba boma yo te, ba sala o mabete. Ba allemand yo ba pesa ba allemand ba pesa o mukanda. Opesa bango nini o batya na condition oza nango wana po yozwa olia otonda ozangelo kwa kosala sans d'action na donc makila bandeko na biso ndekoma nango bilei na bino basusu bakufa na este basusu bakufa na braquage à Hortense sala degré mutu obike kongola na kindoki ya degré mususu nga na olinga na comprendre na olinga na koma na okoma te donc yo oza na mboka bapaya balma o ba yebi yo ni dada ni dev ni tata na oni mama na yo bazwi yo obwakeli bango ngunda ke yo lingo kufa po bokosela ka ba politicien nde baza wana bazolinga baboma mboka yo sala okay bapesi yo mikanda nde mosusu mama bino pa ateka lupango nde mosusu pe noko na bino moko ateka lupango na ye po yo Hortense okay poto. Mais si vous vérifiez bien na kondima te ke mwana mwasi oyo abandi kaka kosala musala oyo na Allemagne. Sûrement avant kende, azalaka déjà criminel. Oh, je vous dis, ça ne peut pas t'arriver d'un bon matin. Surtout encore, osa épargner na ba passe yo batebele ba omona na Kinshasa. Bato ya Kinshasa ba souffrir na niveau que ba misu ba liaka te, ba lola banzala. On peut encore comprendre que pas c'est memi mutunelo ko wana. Mais yo en Allemagne. Ndenge ni okoya ko braquer ba pauvres citoyens. Oh bazotelema bazotambola ntongo bakiti ya mona mona po mbongo wana koyiba soko lobi ke ore banque eza ya congolais te mais admettons ore banque eza ya congolais te mais ça vit de quoi? De revenus de congolais. Donc yo pe ozaloka ndenge mona ba M23 bwana bino na différence te outa e Kenya yo poza ina consultation pour la musu pour vérifier wa muto botene consultation na Kenya boyebi na bino pete. Ce genre de personnes, je crois que ce qui est justice c'est quand ndenge tie bango maboko boy il faut pas que na bango tina suka. Bilon musino lingolo bate po eza YouTube hein mais baza batu ya ko pendre pendaison basa lango en public parce que ba rendre bango braquage na bango bête o ba osala kawana ezolakisa pourtant ba braquage na esalama ba ofinga banani ba ofinga ba kondia mboka que baza ba incapable batu ba osala mokile komi na mabe tala ndenge bazo ko kankata ba assassin te. Donc, Hortense sera vendu, à la chicha, à na whisky, ou à la côté, c'est 100 000, 200 000. La biso vidéo pendant Hortense, vous avez ça, na biso, hein.
donc osaka na mboka oyo. Donc on outi en Allemagne. En Allemagne, tu n'as pas fait ça. Parce que il y a dit que baza makasi, bakanga bocho maboko. Et mboka oyo ezangi désordre. Mboka oyo moni ko sala n'importe quoi, obi bon na kisi na Kinshasa, comme ba konjera bazake lote, basala ke lote ngala osaka na bango. Et puis tu as œuvré pendant longtemps, hein, maman. Tout canon de koki. Je crois que ministre intérieur, on conduit à la police, Papa Fachi, la bande là, bako vivre sous terre. Pardon, Penza, binobo tia bango pendant la prison, boyebi ke binomo bo surveiller Penza comme il se doit. Parce que ils ont défié votre autorité. Ba défier autorité na bino bateau. Et puis pas une fois, plus d'une fois, la kisi na ma population que vous ne pouvez rien faire. Donc vous n'avez pas la force de les arrêter. Et suivre même na batu oh wapi na bango ba coopéraka. Parce que d'une autre manière, c'est leur manière de d'une autre façon, c'est leur manière de montrer à la population que pouvoir en place est dans ma cité. Donc vraiment, ce sont des gens à ne pas laisser. Baza bateau faut que na bango tinati. Et puis faut bolandela na batu nyonso oyo wapi ba travaillera na bango, que ce soit dans la police, que ce soit dans le ministère intérieur, que ce soit je ne sais où. Place nyonso mutu nyonso oyo à travers na bortance oyo. Il faut balukai, il faut kangama. Parce que ils ont rendu notre pays ata Afrique du Sud yango ezala na ba kwa mususu ata Soweto yango pe boye pété quand même. Nous autrefois on vivait paisiblement dans ce pays. Ata se trouve dans Nzala, mais on vivait paisiblement dans ces pays. On savait au moins du côté sécurité, ça allait. Mais ce qu'on est en train de voir avec les Hortenses là et sa bande, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Batu oyo, baza bato baye ko saboter pouvoir en place. Baye ko silisa pouvoir en place valeur nango. Donc ba ministre va nommer bango, mais Hortense a défié ba ministre ya intérieur ya mboka oyo, a défié police ya mboka oyo, mais bango kande ba sukisi. Parce qu'il se faisait dire, vous allez voir que on a même suivi les émissions et les images où on disait que la police était complice de beaucoup de braquages et de tout ce qui se faisait. Je crois qu'il est temps d'arrêter des gens pareils et de démontrer à la face du monde, surtout à la face de la population qui attend justice. Et puis moi, je pense, je parie que ceux qui battent belé, ceux qui battent moi si la justice publique est salama. Basi kaka wanate. Ba bengisa, bato ni so bazo reconnaître à côté la bango. Ba charger sous bien. Et puis l'Interpol doit être au courant de ce que fait cette femme. Parce que même Allemagne est renoncée. Parce que si c'est une citoyenne allemande, c'est ça va extradier. On va vérifier. Et puis on doit tenir à ce que nakati bande na bango. Ceux qui battent ya poto baza 5, on doit publier on doit informer l'Interpol pour que bazwa sou mukanda te. Ba boto la bango mukanda parce que braquage ba bandi a ba sala ngopé kuna. Il faut leur charger suffisamment. Ba comprendre que ata okene na bolo konani. Aye ba déjà ba avantage na ki nango soka sali braquage na ye, ake fêter na poto, a sala ngo lisute. Ou alors revendre la biso na TikTok. Alors, c'est la biso, na bato botiaka ba mitu na bino ba sambeli la bino. Oh, je vois dans ta famille. Yemo kotanga ke yi ba voya kite, a voya kite ba okange lelo. 99 jours pour le voleur. Et il ne nous sert que une journée juste suffit pour que tout chamboule et tout tombe. Je crois qu'il est temps. Tozoye ba lisusu te, ndenge tovanda ka bonaka ta population, tozoye ba lisusu te na yazanani. Je crois que pas si la population et ça nous congolais y moko na nous auteur nan y a pas si andeko na. Parce que sur le comportement congolais tu comprends tout. Il y a liboso na bete bino na lisolo mususu on a c'est que pas si congolais ça congolais. On est en train de réflexionner juste devant l'église La Borne. Je suis de l'UPEN. Donc on a moni on a bien mais c'est joli, c'est beau parce que ça dit ba caniveau et tout ça là. Il suffisait de 3 jours pour mon caniveau et toni.
Donc maman moko asala mapa na ye asisi koteka mapa asi basache na ye koboka na kati ya caniveau. Maman moko asala ateka mambala na makemba na ye wana ndenge aépluché yango bongo aye koboka na caniveau. Et puis ça inonde. Et puis à la fin ils vont dire papa mon conducteur la biso makambo makambo ba to elondenge nini makambo yo faut tala ya simple oko tala ngote. Et tu vas voir que baninga ba va nasser on est dans un problème parce que l'eau coule maintenant sur le macadam. N'est que ça, si ba dégâts ba côté qui t'en a sécoulé. Congolais, matière autocoma nango, bah ça la matière ni. On a du mal à garder propre notre entourage. Qu'est-ce qui fait que si vous osez la ramener n'inda rosé la biso mambo net ya bongo, nani nde fois ça la biso. Tu veux que qui fasse ça pour toi? Moussa non, la gestion de poubelles. Mais avant qu'on ne vienne gérer les poubelles là, on doit commencer quelque part. Et le quelque part où on doit commencer, ça, on a eu conscience, il y a des de gérer. Si on ne le fait pas, ça nous sert à quoi? Indoki musu so nga pena la muke na tongo na taille na bi non. Congolais apena ndoki. Il y a consultation Kabila Sali. Ah! Non qui passe hein? Non qui passe na mawa. Il y a roloba pende zali. Moi je me pose une question. Le Congo qui doit être sauvé, c'est laquelle le Congo qui doit être sauvé, laquelle de RDC qui doit être sauvé. Pour que monde est aux abonnés. Vraiment, les Congolais, je crois qu'on est pays où est-ce que ça et où est-ce nommé bango makamuna bango. N'appelle comme on dit un pays où on a mouké à pays comme on dit Népal pays où on a balembi basisi makamuna bango bango. Au moins les Congolais faut avoir conscience. Il faut payer aux conscience. Fais le choix. Au moins les moutonions soit se retrouver dans kati il y a consultation à aventurer. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent maintenant Marambo Belé. Ndekopero Loire. Beaucoup de gens ici disaient ah, oh non, il aime le. Toi, tu aimes quel pays? Moi, je me demande, tu aimes quel pays? Ah, Bibi Kapinga. Bibi Kapinga, to salana yo, na ba TV. Tant to luka vie. Tembe. D'ailleurs, comprendre que Piako, et côté qui soit en dégonant. Au moins, ma Bible, le bac, bando lamba, bandegona bona banzungu. Maman a lambi mon année, moussa rolia mon année lobby. Y'a un babi bika pinga baosal. Mais je comprends que l'argent peut acheter même celui qui prétend dire qu'il y a dans la conscience à bien, là, ma camone les aura. Non, non, non. C'est l'argent qui détermine un humain. Mais moi, je me dis, il y a la question que je me pose, c'est ceci. Makambo ele kana este. Bandeko bakufaka na este. Botala rabam. Ngana koma na niveau que ezala ba image ebele ya este ko circuler sur yangote. Parce qu'il faut savoir que du côté de ma mère, je suis de l'est. Et ça m'énerve tellement parce que je connais pas la famille de ma mère à cause de la guerre. Maman nanga akufi atiki nga muke, atiki biso muke, makasi. On est parti chercher la famille de notre maman na Est Bazalate, Bakima Guerre, na Itour. Et quand je vois des gens se permettre à cracher sur la mémoire de ceux qui meurent à l'Est, ça m'écoeure. Moutabongo automatiquement n'a pas se planète. Ko se place petit même kolingete. Parce que peut-être toi, ta famille ne s'est jamais retrouvée là-bas. Oui, puis que ça identité à Moutoumobima Moutebungi Ndengwana na kate guerre. Parce qu'on se dit, on veut connaître la famille de notre maman. On ne peut pas. Toyebi ko luka bangote, toyebi place ni to bandate. Parce que baki ma guerre, na oki ma guerre wana baza wapi. Si qu'on a fandi, ba conséquences, na ba commanditaire à ba guerre. Parce qu'il y a encore des familles qui se déplacent jusqu'à aujourd'hui. Ba fandi quelque part, ba on met la baolia, po bango ba lobi ke bango ba zimbongo. Po bango soi-disant, ça les arrange à ce que makambo ezala bongo, po bango ba continuer quoi. Ozora ba mbongo na ba minéré,
na ba partie ya est kuna ya ba minerie ya ba nini o ba kabola entre bango. Vous allez payer un jour. Vous allez voir ça dans vos enfants. Vous allez voir ça. Na ze senya ko bomona yango. Na ba manière nyonso bomona yango. Ata so bomoni ko mona yango lelo. Bomona yango lobi. Et puis le karma ne mange jamais. Baba mbeli ya nzambe sila amino te. Boye bien. Et puis lukaka nango te yo bakene ko taye yango. Mbeli ya nzambe zaka na minu nango ya libela. Que ça a likolo. Ce qui boy. Tant que katezi la terre. Vous allez voir que vous aurez toujours des problèmes. Soit vous autres na bana bizengi, soit vous na bana mo ba normalité, soit vous na bana ba kufa kufa, soit bana mo ba tongela mo banda ko neti ba vana banda ko na te. Biso ne to vana banda ko na bino. Biso ne to vana banda ko ba otika. Ba o bazalaka bakanisa ba otika te, ba tika te. Ba tikit. To ko fanda na banda ko na bino sans débat. Mutako sote. Bon niveau to ko sale lango. Yo mongo yoka ma place ko kufa kuna o ndima te. Ke biso mto sale lango. Ba misusu batika bandako. Ba ko yo zonga te ba sa ta justice. Parce qu'ils se sont mal comportés. Mais na makambo ya ba criminalité oyo. Soki bolandi kaka ficelle ya bana basi oyo. Boko mona que kaka ndenge ba tabaka ba lobaka na jugement na bango bazalaki belé. Mais soki da ba détenir ba oyo o bazo ya bazo saboter. Ba saboter kimia ya Congo. Je crois qu'il est temps bakondi bocha maboko pena na ndenge sengeli po makambo esila. Po muta ko la mukate na moi makasi ata kutu na pays yango ya ndenge nini na en plein jour ba ye na bango ba yeko mbongo na bango basimbisaki banani. Et puis imaginez que ba bureau à commune eza wana soki mibale soki misatu et puis victoire ezali kwa moko oyo eza na densité ya makasi ya circulation. Eza pena lokwa eza comment eza point chaud eza central ya ba arrêt ya ba où tu peux aller partout. Donc victoire eza pena depuis la nuit des temps hein, eza carrefour moko oyo ezali ko regorger force moko ya densité ya population ya mouvement ya population. Eza victoire eza rond-point ngaba et puis ils partent faire des histoires dans des points comme ça pour saboter le pouvoir en place, pour saboter ba kondi ya mboka po ba lakisa bango lokwa ke bango ba yebi muto kozwa bango azati yango prison break botala ngo trop ya épisode wana on dirait to botala film nini po nga na oninga ou bien botala ba film oyo ba Rambo ya tante ba mike Rambo akiko libérer ye moko akiko libérer ba otage nyonso de wando ko sabiso po ba américain ba siso ke ba ya puissant Rambo ye moko akena mboka ba na Vietnam abomba ba Vietnamien nyonso azi ba otage ye na bango tala degré wando saka na biso na bomwana yango de botala mingi donc deux personnes partent dans un pays tuer tout le monde pour récupérer leurs otages sains et saufs. Ce qui c'est un sauf. Mboko. Je crois qu'il est temps que tout se remette en ordre. Ça fait mal. Et je crois que la penza wana pour na tota la penza ndenge ni justice ko sambisa mwana mwasi oyo na ba détails nyonso possible bakanga maye kaka te mena bande na nyonso. On s'est plus figé sur elle parce que vraiment généralement on sait que na kati ya biloko ba braquage c'est souvent les hommes qui le font. Mais tant que moni mwana mwasi na kati et puis ce rotalier c'est pas une vieille dame, c'est une jeune dame. Ndenge nini akolongwa mboka azape kitoko. Akolongwa mboka na ye oyo esiki avandaka na kimia po ya kosala ba biloko ndenge na a. Tala ndenge akoti famille na kati ya miniature. Akoti si bana na miniature, mobile akoti na miniature. Mais je parie à 99%. Son homme est au courant de tout. À cause de ça, parce que ce qui se passe entre l'homme et la femme, c'est tellement fort que c'est impossible. Moi, si et puis déjà, quand elle vient souvent, pour na la vacances, il y a des braquages, à ça la hango. Tant que tu as ban le banini, à qui ça ni, à faire ni à ça na kini. Et puis au moins, moi, si tu as commis de bambou et belé, sûrement, j'ai pari, et y a moutake na moto.
Mais on va retrouver bino kaka. Mais papa ndake na moto. Je suis sûr que papa ndake na moto. Mais ya tikali wana. Ndenge pe bazuye. Tu sens aussi et donc les kelanga pa batoni ezala que. So bakangi vous pleurez quoi? Faut bino boleli si batu boleli vous devez rester fort. Vous devez rester fort. Faut bino boleli si batu boleli si lisusu boleli si ba famille, ba entreprise ba te kuei. Batu mususu même ça dit 10 ans. Ya ofongo la pharmacie na jour pour jour et bani na muketi et komi mukolo mo na tango moko yo ozui o memi nyonso. Que pensez-vous? Que cette terre vous appartient? Que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez? Donc, à l'instant où je vous parle même, on a dans un plateau, on a des prison break, Simba Benda, Rambo Misato Batika di Kolo. Donc, comment il y a ça? Hortense? Non, non, Hortense. Honorine, na bande na ye. Trois wana, na kantia papa ke na moto, papa Honorine ke na moto, te mobile Honorine a di Kolo. Il y a na décision de Ayaki. Et puis munition bazo saboter bongo. Baso mai na mbongo ba papa na bango. To ba utani na Allemagne. Po bazo beta masasi. Ezali lokola ba nani service na biso ya police na 3 personnes baza kuna parce que au ba otage baza na kati kuna. Makambo total kana ba film. Tant na c'est que ba Hortense. Ah Honorine. Porsche Honorine. Yoka na komoni Porsche. Et puis so bo vérifier comment na Porsche te ba comment na mukuna. Eza Porsche. Porsche wana bi ba sobriquet. Ba tama ndo benga na ba téléphone, ozali na Porsche, bazala bongo. Ba pesa ba miso pesa na ka ba deux premières lettres ya ba nini na bango. O deka za wana, osoi na Porsche. Donc bazala munamda na kombo ne ba Bentley bazala wana munamda na kombo na etang basala ka faire. Na vraie vie, ba na ba kombo mususu, na faux na vie na bango ya braquage, bazala pe na ba kombo na monde ba menga Porsche. Mais vrai nom na ezali Honorine Mukuna. Maman pasteur na TikTok, braqueuse na journée. Mobile ne aza likolo kuna na 3, baza 3 likolo, bakangi ba kondiare au bank batika likuna, masese zo beta kuna tisi kone to loba bo. Ba bourgmestre ba tondi wana. Police tondisi sécurité loko rondimate za wana. Donc ne seno makambo to tara na ba film oyo ka que mais si le problème est que fin de fin, attends na film au mona que ba braquer ba suka akaka parce que munition na bino ici là. Vous n'allez pas vous battre contre toute une nation. C'est impossible. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, le problème c'est que Bayeba Indete ba okangama. Et là, c'est là qui tende yangwana. Mais si ko yango ekomi. Ndete oloba na bino boye kuna ba benga guerre et ça la kuna. Goma na kati ya Kinshasa na victoire en pleine victoire. Bango ba beti masasi. Nde baza ba tiré masasi moko. Na bité so ba suka nango wapi. Hortense soki Honorine, ngana wabengo Honorine. Koto kombono Hortense. Nzwane so mibale. Po, ozabela bakombo ngo ebele. Toye basi koto mama pasteur, koto braqueuse, kote mama ndaku, toye boli sute. Bana poto ba exibino soni ya pa Honorine. Soki Hortense. Alors exibino mama na soni. Moko kana tongo tango nazo ya ba betela nga lisolo. Mwana poto moko boye. Nzambe. Yango nazo comprendre ele oni elega na poto. C'est parce que les gens ne veulent pas travailler. A mon agaz la mukanda 5 ans a mon ngo a kozela ngote. Siko ayo ko kozela te. Siko biso to sala ti ndegeni. Po biso na kongo to zela sans délai. To yi muko to kozwa pété. Mais to luka kaka. Moko aye akoma soki awuti voyage na ye. Akendaka na ye pa na bango na ndako te. Aya ovanda kaka na aéroport a Njima. Ndenge yo zoya mwana poto azo escroquer bana poto. Ndenge yo zoya wana abonde bete bino masola lokuta. Si akoyeba pa na bino. Si bakoya koyiba yo. Bongo ba osala. Donc so komi na aéroport, moi na Caribou wana place to fana pa to la vol et ainsi de suite. Ba komi wana. Yo koza wana obina dingi mwana poto uti Canada ti aofi bambebo. Wana na yo. Omi memeli nde problème. Ba komi koya ko fanda ka wana. Bafani wana babandi koya kosolisa yo tango komona mwana zwi mwana poto rien soka monika ke oza mwana moko ya mwa bonne vie mwa kozata mwa $2000 pa na bino kuna nda ye komitika wana yango musala ngo poto ekufi bao vivre kuna bao vivre ndeni merci na bana poto nyonso basala musala babokolaka pe bandeko
basala yango na ndenge bosolo po bamisusu bakenda ya poto bakanta ya mape ekweyaka na nzete bakanta so komi na poto ntango okita na aéroport bazwi bapesi yo vie bayeba ete ke partout le ciel est bleu partout hein. On cherche l'argent partout okomona ke même na poto il y a des riches il y a de pauvres ebele babanda kokanisa ekende lipoto na bango bapreparaka bango mentalement te bandeko nga mpe nauta poto nazonga mpo nakoka te me nazanga braqueuse te nakoki te natali vitesse ya vie nalobi oyo makambo nini naomona malamu na se ressaisir nakoma olela na ntongo na midi na poko basuka mitu etelemi nga lokola ndoki nalingi kotia su maquillage te nao stressé du matin au soir poto ya facile te vraiment soko oza bagarere te komekano te donc so lelo natelemi siko nake poto nayebi da poto ndenge fonctionnaka nayebi ndenge nifo nasala mpona mosala soki ndenge nini je suis prêt j'étais pas préparé j'étais ici je faisais mon commerce naosala makambo nanga bavitesse nanga vi nangaki nango naki komipesa retard naloba yango ke poto epesanga retard na vie po a l'époque avant nakenda bando tonga da ndako nazwi nateki ndako nanga grand frère nanga pekisanga abi mwana oya mwana moki oyebi mambo osala te oncle na biso andoki napesi yo mbote ya oncle andoki esika oza Mireille na courage na yo soko komi na poto moi tu vas voir je vais faire nakoma na poto namona ye na misu nanga namona ye namoni te je vous dis j'étais debout à 3h du matin si 22h 3h du matin na biso na betango 1 an tango siko tension ebambanga na mabele nde na réaliser ke naomi boma oh non mpo nga naosala calcul ke il faut natonga mwa parti natikaki na kini naosala siko calcul so babina ndosala ke nasali kaka na 8h ti 14h mbongo ekoka kaka te nabi nasala 3 misala je vous dis 4h je suis debout nadaya libanda nasisi mosala ti 11h nabandi mosusu na 12h nasisi 17h nabandi ya 17h ti 22h nga mona atali nzoto kote ekendeli bon niveau nakoma miss bapesanga régime bosala yango na basentiment nakoma na 57 kilos sans effort moto atindi nga te nazolela lokwa mwana mokie soki navandi na douche nabandi olela oyokelanga mawa yango nazalaka exigeant te mpo bato baka na poto so atindeli nga $100 na ye $500 na ye yango naoti napesi merci mingi mwana ataka komona eza te olingaka te po elela na kota lifa kota fali elela merci beaucoup to bayemba pa fali bout ye pena azala so na ke western 1600 na tali na bi tonton oka toswali na buna c'est vraiment nzamba pambola po bambongo na oyo ya pasi ozoki esalela mosala oui oui nakufeli leki olongolanga na susi nasenti mpena mwa susi ndambo elongo epi mpe soko olela na mbongo eza te kolela yaka makasi yako mibamba pena na mabene mais ntango nango mibamba na mibamba namonaka telefone esoni atangi na appel naye na bibo allo abikende ezwanga te napesa numéro ya petit frère aki azongi bola bini petit frère azonga mais moi sori mwa mokie me nakolela donc bato ya bongo nzambe mpe nakaniselaka bino bato bokabaka bongo nzambe akanisela bino oyo mosusu bakabaka te ane mpe na raison na ye mpasi ni azomona omona ngo ye moko basonga na kraka moto ekrake na okoka te oyo tu rona mije rentre bato babisinga oza liboma na bino nazozonga na se ressaisir ntango na oressaisir na se ressaisir bon tota so tosala ndenge nini mais sikoyo je rentre eza mpe na bamisusu oyo baforsa bongo baévolue namoni mpe baévolue bamisusu mpe baévolue mpe te baza mpe baévolue mpe te donc mape et maintenant là je pense que je suis prête même si nako travailler tati nazwa nini nanga moi 30 ans de travail nazwa une retraite na pemi parce que déjà dans ma tête je sais comment ça fonctionne et belé bakendaki poto na compte que soka kei a continuer vie moko boye mais muta ko sauter poto pour nous s'intégrer aux joies vitesse aux ongela ça peut te prendre 5 ans je pense que dans 5 ans heureusement et ça mingi na bato baza déjà averti bato ba travaillera depuis Kinshasa de ba na vitesse muto azara déjà na conscience ya musala depuis kin yende muto rezoa blanc facilement soko na conscience wana te yaya tika na oyebisa yo okoyiba okokoma Hortense Honorine bomona eza aya mutu ya keibo akomi badoki
odoka ne mutepesi biso ba résultat on epesa biso. Mais félicitations na bao basala ba 30 ans na poto ba yibate basala ba 50 ans na poto basala mabete 10 ans na poto a braquer na mutu te a vivre na ye azui cadence pe a avancer. Nzamba sunga pena ebele ya ba congolais va comprendre que même au Congo tu peux devenir riche. On devient riche où on veut, c'est un état d'esprit. Si tu veux devenir grand, il faut que ça sorte de ta tête, de ton cœur et avec ténacité, l'amour du travail, tu vas y arriver. Mutu moko te a réussi ça. Ata mutazu kisi. Kisi esenga travail. Mutu moko ta zo kisa la na chambre, mbongo bimaka na okaka ya bima ba ko senga ka sa de loko moko boye, asala musala, romona ba za sidu na musala. Omona ba to ba na kisi makasi. Ba sala ka musala ko ndima te. Parce que la réussite, c'est dans le travail. Olingi musala te. Orosu Konorine. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Merci Elvis pour ces images que tu nous donnes. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Commentez, partagez et likez. Parce que c'est comme ça que c'est votre manière de nous prouver votre amour et surtout de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse de partout. Au revoir.